Bonjour, bonsoir, ça dépend R. Écoutez la bino partout besoin pisika nyonso bokolanda émission ya pokwa na lelo. Sango nini na memeli bino lisusu bandeko na ngai. Na memeli bino sango ya pasi pe ya mawa. Kokamwa makambo oyo ezoleka na communauté na biso. Kokamwa makambo oyo ezoleka na kibolelo. Matanga ezesika mawa. Mena kibolelo, matanga ekomi esika ya feti. Matanga ekomi esika ya batapage, esika ya koswana, esika ya mabe, esika ya makambo nyonso ya bosoto. Bandeko na ngai, bokotuna pourquoi cuisine ya Niki TV azoloba boye. Bandeko na ngai, j'espère na yebi ke soko ke matanga eza esika o bakabolaka mawa. Matanga eza esika conscience ya mutu na mutu esalaka. Esika ovanjo lobi oyo ekomeli vie Jani, lobi ekokomela nga Caleb, lobi ekokomela Zigura, ekokomela la Duchesse, ekokomela Anse Luzolo, ekokomela pengai mukile eza compliqué. Tobotamaka, toyebaka date o tobotamaka. Mais date o tokufaka mutu ayebaka ngo azate. Date o tokufaka ezaka nzambe moko mutu ayebi yango. Bandeko na ngai, kotala makambo ezoleka na kini na matanga ajani esala pasi na mawa. Boke matanga, boke kosala batapage te. Bokoki pe kolia na bino paske batu na matanga baliaka. Bokoki kolia na bino. Ce n'est pas la peine car faut bolia bosala ba caméra. Faut bolia faut bosala ba filmer. Et ça kitoko tembo okolia na bino pe bosala na bino ba kambo na bino pe ba image te et ça la nini. Et ça la eloko te. Caleb, j'espère bolandi émission nezo circuler Caleb alobi poto eza passe. Na question o batuniye. Zigura alobi poto eza paste. Mais a cuisine ya Niki TV nazalaka pe na poto. Bandeko na nga. Ne koyebisa bino siko vrai o eza na kati ya poto. Parce que boza kuna na kini. Un jour pe nzamba kosala bino grâce boye pe poto. Parce que poto eza lola te. Poto eza fin du monde te. Eza ka pays développé na makambu nango. Partout. Avant kozwa vie. Ezalaka pasi. Même na kin. Soko salaka te bandeko na nga ozane loko te. Mais soko salaka. Oyebi ke na lie muke na bombi muke. Oza toujours bien. Eza ndenge moko na poto. Problème nini elekaka na poto. Excuse bandeko na nga. Problème oyo elekelaka biso na poto. Premièrement, eza soki oye. Faut zwa temps. O préparer ma solo na yo. Faut zwa temps. E bandenge nini okosala. Okoya na poto. Ezaka ato yo komomona mbongo ezokweya na nzete non. Ozala na mpiaka. Ozala na msu elamba kitoko te. Ozala na msusu na ndaku te. Par rapport au landa procédure. Parce que na poto eza mboka ya procédure. Mboka ya ba rendez-vous. Na poto ezaka ate koyemba la moko zwi papier. Soki oyemba la moko zwi papier, c'est que oyake msu na ba groupement familial de ba déclara kiyo. Wana okoyamba la moko kozwa papier, puis okoyamba la moko kozwa papier te. Ba kokende no na préfecture ba kozwa temps. Ya ko poser ba question, ya ko vérifier makambo na ba ndenge elekaka. E bande la poto nyonso ezalaka pasi. Yango moni présent Caleb alobi poto eza pasi. Soki poto ezalaki pasi. Pasi on ndenge présent Caleb alobi. Na yebi te soki alobi on a deux sens. Nga na yebi ke bande la poto bande konanga ezalaka pasi. Mais soki nzamba permettre que ozwi papier. Wana opemi mwa mukie obandisiko boulot. Obandisiko procédure à bolé ou ya boulot pardon bandeko nanga. Yango moni poto eza facile te bandeko nanga. Poto eza lipa na nguba te. Poto eza likambu ya temps. Soki nzamba permettre ya poto faut la vraiment na patience. Parce que soki ozangi patience okosala ba bêtise ebele otozomona na kibolelo. Oui. Parce que kotala Zigura lobi poto eza pasi te. Poto eza bien. Bien sûr.
poto eza bien. Bien ya poto bandeko nanga eza nini? Bien ya poto eza soki ozana papier. Ozwi papier, obandi kosala, eke permettre yo ozwa ndaku, eke permettre yo osombe lamba, eke permettre yo olia bien, osunga pe bandeko otika na kini. Bien poto yango wana. Soki poto ezalaki mabe, na ndimite ke président Caleb alinga ya na mwasi na famille na poto. Parce que bande ko va na kini. Soki président Caleb abimisa mwasi na ye, bana na ye, famille na ye ba ya na poto parce que ebe ke poto eza bien. Bande ko nanga oh no boye poto te. Poto eza glace te po esila. Eza pe savon te po esila. Eza temps, balobi les paniers circulent encore. Soki temps na bino pe permettre boko na bino poto boko mona mboka ngo eloko echangea ezate. Okoya okolandaka procédure ndenge balandaka. Soki ndeko no aliaka 1 euro, yo poko lia 1 euro. Aliaka 10 centimes, yo poko lia 10 centimes. Mutu na poto azani étoile na ye. Mutu na poto azana grâce na ye. Mutu mususu okolo bangane e poto na umelite na zwi mukanda, Dieu soit loué. Mutu mususu oyebiso penga banana kenda poto na sali 10 ans na zana papier te. Mutu mususu pa oyebiso nga banana e poto na sali 20 ans sans papier. Mutu mususu oyebiso nga na e poto na sali ka 5 ans, 4 ans, 3 ans na zwi papier. Eza procédure na procédure. Parce que mukanda poto awa eza sorti nyonso tu ya kozwela mukanda bandeko na ngai. Eza na sorti nyonso tu. Okozwa na nzela mwasi, okozwa na nzela bana, okozwa na nzela mobali, okozwa na nzela musala, okozwa na ba sorti nyonso o nzamba ko permettre ke ozwa papier. Na moni ninge koma lokola débat. Na matanga ezesika débat te. Na matanga ezesika mutu nyoto azalaka calme. Et revandi calme, oso réfléchir. Et revandi calme, oso préparer à venir à lobby. Biso Congolais, Congolais, to botaka. To ebi ko préparer te. O botaka, tende na zana na 11 bana, na 20 bana, na 5 bana. Motala bohem soza a parcelle te. Otala bo suku tozata na eloko otikela bana onte. Me kotala mundele na poto bandeko na mundele omona va mundele na mbongo ebela botaka bana mibale. Mundele azana mbongo ebela botaka ka mwana moko. Pourquoi? Azo préparer à venir à mwana e. Même lobi papa azate, mama azate, mwana anazala bien. Mwana anatikala na bien. Ba débat misusu na vie avant ko sala bozwa ratan boza mikolo bisika bozana esika matanga eze sika ba débate lika musu pezana ke Caleb alobi ziguro tiki nao zigura Caleb pa alobi zigura otiki nao Caleb pa alobi zigura ce n'est pas la peine quand on répondre pour ninge koma lokwa débat. Bandeko o bazwa ko poser bino ba question na ce n'est pas la peine tout à beau répondre. Ce n'est pas la peine boire kaka ko répondre ça qui to côté parce que ça mo esika matanga esika be émission te esika matanga comme lokole esika fête. Esika fête na matanga na mboka na biso yeba na kalisusu te. Makamongo eza compliqué. Makamongo eza compliqué bandeko na ngai. To yebite nyonso to kilelo. Parce que n'époque à kala, au mona mutu ake matanga, alati noir. Avant dit parce que noir aneza cérémonie mubimba. Avant dit calme, oh tu ko kutko okaita zo téléphone abando so ndena yebiti. Au mona mutu abenge na téléphone ebisi na matanga na rappelo après. Mais biso ba congolais ezaka bongo te. Esika matanga comme esika lisano. Esika matanga koma lokola esika moro boekete na ke moi esika mon centre de loisirs nazo comprendre te bandeko nanga esa la passe na mawa komona makambu oyo eza kitoko te boza papa boza ba mama boke matanga boke esika ba discussion te boke na feti te boke kolela moko na bino nani kutu bakundi ndeko na bino te yoka ba makelele yoka ba monter des 5 zongi ya kitoko te parce que biso nyo tout ozotela bino
biso nyo tout tozolanda bémission neyebisi bino bandeko na ngai internet eza na vitesse koleka TGV s'il vous plaît. Internet eza na vitesse koleka TGV. Émission ekosalama kaka 12h juste na kini 12h01 ya na Europe. Émission ekosalema na Europe 15h juste oyo kaka bandeko na ngai 15h01 eza na kini et circuler vitesse à TGV kosa ndele a facilité G oza na poto oza na wapi biso nyo tuto olanda ka émission moko bandeko na nga esala passe na mawa bolela ndeko na bino na calme bolela ndeko na bino ndenge bozo sala te ce n'est pas la peine makamnyo tu bozwa ka caméra bo fongoli bo banjo sala ba émission non makamnyo fu bozala pe msu bwana ba vie na bino eza caché boko zala bo déjeuner bo vin na bino sa même bo fongola ba caméra boko zala bo kesika mo bo ce n'est pas la peine ka fu bo sala ba émission. Non, émission obo sala ki amatanga eza normal. Mais obozo lia, obozo seka, obo vana bino non eza kitoko te. Eza kitoko te bandeko nango eza conseil na para cuisine ya Niki TV. Cuisine ya Niki TV nga na finga rate. Nga na pesa ka conseil. Na lobelaka mutu nyonso sauf rien. Soki amabe tokoloba. Soki amalam tokoloba. Mais matangeze sika mawa. Matangeze sika esengote. Boke olacho yebo anjo sa ba caméra non. Bosa la caméra na makambo eza très important o bandeko bakolanda bino. Bosa la kate ke na fongoli ba caméra na pona ba sentiment eza bongote. Kichasa na boke na sangwa mawa. Boke fetite. Peut-être msou boka sa boke feti non boke fetite. Boke kolela moko na bino nanu kutu bakunzi ete azana morke me biloko bozo sala eza kitoko te biso to pesaka bino ba conseil biso to landaka bino biso to lobelaka bino boza ba comédien bote akamas bote akabatu par-ci par-là ba olanda bino. Soki momoni ke boana bino ne loko loba te bo fongola ba caméra na bino te bo kango s'il vous plaît. So bomoni ke loko boko lobe ça très important ke batu ba landa bo fongoli ba caméra. Soki bo lie bo fongoli ba caméra, bo koti bo fongoli ba caméra, bo lati bo ba fongoli ba caméra. Non, to ebi ke boana kin. Bo le lande ko na bino bien. Na bino nyo tout o mona ndeti maweza na mitema na bino te. Kotala mawa. Kotala mutu azolela o aza choqué o aza na pasi eza lokwa marsi na kumisi marsi te mais na oloba o tozomona eza vrai butala non marsi atiti na matanga partout ezalaka noir atiti na matanga soko e matanga omona mutu avandi calme bandeko na ngai jamais yoko monter descend avant de zo kabola mawa calme wana zo réfléchir calme wana mutu conscience a mutu salaka bandeko nanga nzamba lola asunga bino nzamba lola asunga bino zigura okendaki matanga okendaki ba débat okendaki ba fetite Caleb président Caleb to ebi koza na kin okendaka kin ozonga okendaka poto ozaka no na kin soki lelo na poto ozwaka mukanda te olinga ko vanda ti ozwa mukanda omoni ke te na zwi mukanda nzamba permettre na komo osala ke na keki na ke Europe parce que nzamba permettre mutu na mutu aza na temps na ye bandeko na nga mukanda eza fin du monde te boni bazozwa mikanda bazokufa boni ba ope baza na mikanda te bazokufa nayebisa bino bandeko na nga soki poto ezalaki lola nde bato bakufaka te parce que na mboka oyo batraitement eza oka vraiment mutu aza na papier te baolengele lokwa aza na papier ebo combien de fois mutu aza na papier mundele ebi valeur a mutu eloko emanka na mboka na biso mundele ebi valeur a mutu très bien aneglijaka mutu te il s'agit oza na papier te orozwa soin ndenge efengeli bandeko na ngai ebandela poto ezalaka passe mais après simbaka bandeko na nga
esimba kaka oyo eza vérité na fongoli bino bana mama esimba kaka so oza na nzambe tout est possible esika esimbaka te ya yo eke esimba esika baninga bakomaka te ya yo kokoma fo différence esalama baoyo aye na baoyo aye te na sia moyo eza bongo bana mama oyo namemelaki bino na mokolo ya lelo j'espère kaka yango tomonani lobi na ngolu ya nzambe olingaka cuisine ya Niki TV s'il vous plaît j'aime commentaire bo partager émission massivement s'il vous plaît et qui salanga bien ça conseil na memeli ba comédien nyonso malgré na tiendambu mais na memeli bango nyonso akolanda émission akobima na un plus ciao.